L'histoire des journalistes na TV, bandeko bokeba, bongangeza mingi na poto. Bokeba, banganga batondi ebele na poto. Kozapete yoka lisolo ya mwana. Akangi mama na ye maboko na kati ya saki. Ndenge mama kenda kokanga bana oyo ye moko aboti na kati ya ndako ya nganga. Quand on vous dit que c'est du prétin, c'est plus que du pétrin. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, autre m'a dit. Diki n'a donné Kanda était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou n'a abonné Nyo sur Dikina TV partout dans le monde de Sikabozali. Je dis bienvenue na ba nouvelle abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille. On parle de tout sauf rien. Sans oublier ba sponsor officiel de Dikina TV. Ba héros dans l'ombre. Ba papa na ba maman ya fondation Dikina. Ba lobby dollar pound. Héros. Iloko pamba. Kwanza na franc congolais ya ko beta kutu lisolote. Yo yotala kango soutena kanga spirituellement, financièrement. Si kanzambe na nga pambola yo. To pesi mbote na yaya de yaya. Yaya de yaya. Njaki de njaki. Kamate ba bizwe sikozali. Bandeko ba bolingo. Tambola na mokili mona makambo. Tambola na makambo. Oko mona mokili. Awa na eko bete la bino lisolo. Ya mwana. Aye kofunda mama na ye pa ya Dikina TV, pe aye kotuna conseil asala nini, libote panzani, ndeka balobaka, okoki kozwa mobali na kisi, me mukolo kisi epolaka, ezali. Histoire ezandenge nini. Mama Dikina, moi je suis cadre. Na mboka we ya France, na mboka ese de Panama. Na mboka mama ilunga wanda ya autrement dit mama Mukongo. Hein? Na mboka ya Macron. Naza cadre. J'ai plus de 30 ans. Ma vie n'allait pas bien. Rien n'allait dans ma vie. Donc pour dire que rien n'allait, à part côté professionnel, au côté amoureuse, côté... Donc il n'y a rien qui n'allait. Qui allait. Je suis l'aîné de ma famille. Au total, nous sommes 4. Tous à 4. Maman Nabiso aussi maman qui aime bien vivre. Maman Nabiso c'est maman au bijou des bijoux et lamba des lamba. Donc c'est elle le mère boss, c'est elle la queen mother de la famille. Papa n'a même pas de parole. C'est maman qui décide en tout et pour tout. J'ai commencé à chercher l'Éternel parce que rien n'allait. Mon ami m'a fait quoi? M'a amené à l'église. Camarade yande kona biso ya mwasi ya mwana biso zairwa aza latine américaine. Bango kuna ba latino batinda rape ba moto ba le fait de bora, ba le fait de nzuzi, batinda ba moto ba kangamili mo pe ba bora ngo bisika bikaoka bandeko. Camarade na bike no yakato ya kobondela. Kobondela ka ya bana poto bandeko na nzamba izosaka. Ezate fo kangali puta na loketo bimisa misiso ganga po nzamba yoka te. Mwana kome kolelela nzambe situation na ye. Libala te, aboti te, eloko te, donc baocha ekate, mibali ba mona ke neti banjete, malgré position na ye ya musala, donc rien n'allait. Ce qui pa ye na mobali. Ce qui a ye na mobali, ayebisi mama bandeko, ce qui mama lobi te. Imaginez-vous la fille a plus de 30 ans, mais carte na ye bancaire, ezalaka souvent na maboko mama na bango. Ok? Maman na bango azora ba crédit ya ndamu na kombo ya bana et puis bana nde ba futa kango. Donc c'est elle la queen, c'est elle la reine. Azana monde na ye o aza ko décider. Bandeko. Ndeko mwana amoni te na lukanzambi akomi ko bondela bi maman. Donc je me suis donné. Je me suis donné à pleurer en lisant la Bible. Donc je voulais comprendre qu'est-ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui n'allait pas? Et du coup, j'ai commencé aussi à comprendre et à essayer de croire si réellement les kindokila que les Africains parlent, ça existe. Ou les mauvais sorts et tout ce qui existe. Donc, moi, je pense que Sidi a fandi katina liloba na nzambe. Donc, malembe, azomona kakete, na landa nzelo po nzela oyo, eza nzela malamu. Bandeko. Azalaki na musala, na mboko ya France. Ba benga ye
hôpital ebenga ye hôpital ya ville bango bafandaka te hôpital eza 50 45 à 50 minutes na voiture babengi que non votre maman a fait une malaise babaka une ou bien un bobongiselanga s'il vous plaît boyebi ero donc le français maboulou les mots le verbe donc bino moko merci na ko liker ko partager bo encourager tozongeli bobika makambo ndenge ezalaka hôpital ebenga mwana na biso amosi ke mama na bino asali malaise na ville mosusu par exemple na pesi exemple ke yo ofandaka wapi na Lyon mais babengi bana na yo na Nice qui était maman na bino bonjour c'est madame Dikina à l'appareil je t'appelle depuis l'hôpital de Nice il s'agit de ta mère qui avait fait une malaise et donc nous vous prions de venir parce que votre maman elle se trouve ici ok moi na bi maman apesaki ata sangote ya kokende na ville mosusu alaki te lokote nini te. Du coup, la fille a appelé son père, alerté, puis bande connaît que non, na autre recevoir appel que non, maman Aza na hôpital. Bande konangai. Et comme elle était au travail, à salle de sorte que à longwa musala na mutuka, ils ont que 45 à 50 minutes à commis na hôpital na ville ici quand maman na bango a se retrouver qui effectivement maman na bango a sala qui malaise, donc maman zongi ça qui non. Donc elle était un peu, comment je peux dire, un peu comment on va l'été botta au baselo balobaka azala qui un peu absente voilà donc elle était là mais aux autres on étiqueté maman aza penza malamte aye akuti maman na bango na hôpital et tout aller batu ya hôpital ba remettre ye ba bien ya maman donc ça qui ya maman na foulard azui ça qui a maman na bango na foulard à maman na bango atie na makolo comme sa maman elle s'est reposée et tout après avoir checké tension mataki et tout ça là qui malaise alors que non problème ezate lokola quand même ayebi ke nga nazali je l'ai déjà signalé que maman je suis là je suis à tes côtés donc ça va y aller les temps papa zwaka train aluka lolengi ni bakokoma kuna sika moi sine azali ye mwana o esa komaki naza si boza comprendre na saki ya mama na na makolo bandeko alobi ke te na sala ina mekano ko contrôler parce qu'elle était curieuse ya koyeba mama ye ko sala malaise na ville na biso te na ville mususu lo lengeni bandeko nanga afongoli bobika saki na biso basi afongoli tirette na kati atali amoni le côté siko na poche ya saki oyo mama na ye afongola boye bandeko nanga akuti 4 photos plus ya papa na bango 5 4 photos plus ya papa na bango 5 et puis ba photo wana bandeko nanga ezalaka ba photo bakanga na ba téléphone eza ba photo ya papier boité na 5 photos oyo azwaki na poche ya mama na bango chaque photo ne longi ya bandeko na pe na papa na bango soko balusi na sima photo mama na bango akomi maloba na kana ye na kaya ndeko na biso ya mwasi bakoma kinini la maman a écrit que non elle doit m'écouter à 100%. Elle ne peut pas me désobéir. Elle doit rester à la maison pour payer les frais, les loyers et tout consort. Bandeko, maman a commis la photo à moi que moi il faut obéir à 100%. Il faut afanda nanda kwa tika nanda de plus long que possible azala na likanisi ya ko déménager te parce que c'est une cadre qui gagne très bien sa vie mais azala na likanisi ya ko sala nini ya ko déménager te bande konanga ale basali ba écrit ba dessin moko boya ba du pétrin na oya baleki na ye bandeko akomi azana ndeko ne moka mobali mama moboti akomi na photo ya mwana ne ya mobali ke nini mwana ne ya mobali akabwana na mwasi na ye. Parce que la femme a une très mauvaise influence na famille na ye. Ok? Allez na se wana a commis séparation. Tala yangwe bele na se ya sima photo ya ndeko ya mobali. Bandeko. Papa na bango.
na photo ya papa na bango mama komi kaka domination 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 domination, je vais dominer mon mari, domination 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 domination. La fille était choquée. La fille était choquée. Et puis na ba photo wana 5. Boyebi ba singa oyo ba tongaka ba tricot oyo ya singa. Je sais pas, o ba vir kaka elobi ba sedwa. Bomoni ba tricot ya singa o ba bébé ba lata kawana ba tricot oyo ko tonga ngona maboko. Eza na ba singa moko ya mpe moi épaisseur boy. Ya rouge, alingi ngo likolo, alingi ngo na katikati. Donc alingi ngo bizarre, la fille était obligée ya kolongola singa na rouge ata la mimoni ba photo na bango. La fille était choquée. Azala ki choqué a koki ko comprendre te que te makamni longa naza komona makamboni longa inaza komona le temps papa ayaka le temps papa bako akomaka mwana kokaki te alakisi papa makambo oyo amoni bandeko qui c'est comment na poto qui c'est comment na poto. Imaginez-vous maman boti bana na ye, mais ye moko akendeli bana na ye nganga. Akendeli bana na nganga pourquoi a dominé mobali bana na ye ba yuka makambo ya za koloba oya mobali akabwana na mwasi na ye. Mama oyo je vous dis soko moni photo na ye, il s'agit de quelle personne okondimate. Que elle est capable ya kukanga bana na ye moko pona nini bana bafutaka ndako po yazalaka na facilité ya kosalaka ba miziki ya na boy na ngati mais yoyo za na muziki faut za la pena nzambe parce que kokota muziki soko za nesika kozwa mbongo te ekotinda yo na makambo belebele ekotindo na makambo pakala songolo na lobi bato nyoso tute mais mama oya za mama ya muziki donc azana bezo ya mbongo ya bana po asalela ngo ba vie na ye ya komila kisa etchera ake kokende kotika bana tina ndako anganga o likambo monene boy ça c'est 1000 millions de 1000 sabornes. Ça c'est du pétrin, c'est du n'importe quoi nga. Na yebite na loba nini. Malobeza ko suka ngai, je sais pas si l'arbitre est gentil na likambo yo, mais ndenge zo kendele, l'arbitre ko suka kolo. Bandeko, famille yaki ko zwa mama. La fille a solo lina camarade na ye o ya latine américaine wana. Mwana wana mwasi, ba parents na ye baza doué na spiritualité. Azui siko numéro ya mama na bango. Pardon, a eu téléphone à maman na bango a vérifié na kati ya téléphone. Téléphone numéro oyo maman na bango a bengaki les 5 dernières heures. Par exemple, maman na bango a kende ko se retrouver na ville wano ba bengi bango ezalaki ba midi passé. Moi na bandi ko tala à partir ya 8 heures. Appel nini ya liboso maman bengaki et tout. Donc maman sali 3 appels différents. Vous comprenez? Mwana azu yango. Tango mwana komi pe na hôpital, albike te na lingi na yeba qui avait appelé l'ambulance et tout. Hôpital albike non, ambulance e bengamaki na adresse boye et sika bakende kozwa mama na bino. Donc mama akweyaki na ndaku ya mutu moko à partir ya kuna nde babengaki ambulance. Kuna ndaku sika mama kende kosala kokoya kosala malaise eza ndaku ya maître marabout, ndaku ya tata nganga. Na kosala ba cérémonie soki kasonda soki kake soki mbula nde beta ki bandeko e beti kuna mama sali malaise tata nganga tata marabu azala ko obligé ya ko benga ambulance kende ko zwa adresse mama kuna esika azalaki na ndako nganga ba memi na hôpital ya ville wana bandeko na ngai likambo ekoti poto tango papa moni photo na ye domination. Alors, ah, ma famille avait raison. Maman dit Kina, mon père n'a pas un mot à dire. Mon père n'a pas un mot à dire. Bino bato bozara bobala mabala. Ndeko moko ya lobi yangwana nde mobali na kosala. Oyo mama na ya lobi yangwana nda kosala ya keba. Eza na bato yelo bakoma okotela bato nda kwa nganga. Tala likambo somo mama ke ya memi bana ne 4 plus mobali 5. Pona bolamu na ye moko. Bandeko na ngai. Ta ikokaki balongoli mama na bango bakotisi na mutuka basali nini bake na ye
lokola bana 4 na papa basali 5 oya mobali azalaki obligé ya koya na transport commun le reste bakotaki na mutuka ya mwana ya mwasi baketi ndako parce que bango nyonso pa oya mobali bafandaka na ndako bango nyonso pa oya mobali bafandaka na ndako bana basali investigation na ndenge na bango la fille a lui maman dikina j'ai déposé mon père avec mes sœurs na kangi bisaka nanga je pris quelques trucs na kenda ke pa ya copine ngai quand on a voulu parler parce que papa na banga zala ki monter tanga zo linga sala nina solo na mama zo kosa na neti ko peke crise mama zo sala ba crise to ba crise ya nini donc elle ne voulait pas parler du sujet, mais papa, elle criait pour dire que comment se fait-il photo o nga moko tuna yebite ki photo ezalaka o ke obimisi photo ale na sima ya mkongo ya photo elongi nanga o koma dominer mon mari dominer il faut o lo ba clair na likambo yo mama azo salaka neti azo kapasi neti boy donc pour asolo la likambo ti famille papa ezala ko courant te et komi au courant mama dikina to tika kite numéro oyo wana mama bengaki yango 3 fois le jour là moninga mususu abengi poto lukato yeba et tout donc c'est un marabout quand un ami appelé que non a vu numéro na yo par rapport ya nini o ya connaissance moko na pesenga numéro na yo j'ai de petits soucis je sais pas si je peux vous pouvez m'aider ndenganga wana marabout wana azolobaki azali eza domaine na ye soko lingi mobali akopesa yo akosala ke volonté na yo et comme en œuvre akosala donc si tu veux la chance au kozwa so lui ba sokola yo donc c'était un marabout tango ba yo ki alobi ndenge wana camarade na ya kenda kite c'était juste pour confirmer bande konanga ba fandisi mama na bango ba fandisi mama o ya France bandeko mama Ola zangata maloba senga pardon et l'autre côté alobi nini tout ce qu'elle faisait c'est pour protéger sa famille protéger ses enfants protéger son mari donc ya salité qui pas bon mamutu ezaka pour à protéger o ezaya ye o ezali bana na ye o ezali mobali na ye soki mobala yokiye akozala na basi musu libanda te soki mobala yokiye akosala du n'importe quoi te bana soki ba yokiye bakozala bana oya mutu likolo te prévané jusque là batikala koza problème na police te et l'autre côté nini te même maman dikina j'ai plus de 30 ans mwana te mobali te compagnon soya relaxa maman bazala kaka malamu te quand maman te dit pas lui donc tu n'as pas un mot et tu dois exécuter donc maintenant j'ai compris que j'étais sous emprise j'étais dominée maman pratiquait la domination pour nous tous bandeko hey. Bandeko moi no cadre une fille de plus de 30 ans. Oh, nyoso maman na koloba yangonda kolo akotos. Carte na ye bancaire, ça s'est retrouvé de temps à autre chez sa maman. Elle faisait avec comme bon les semblait. Mwana oya mobali, copine mwana ya mobali pour bafandaka na fille wana ndako moko. Mama lingaka ete. Pona ya mona netike mwana copine wana aya kofongola bana na emisu po ezalaka mais pourquoi tu as l'âge pourquoi akenda ndako nganga pona koloba kete mwana na mobali bakabwa na copine na ye mama dikina la famille est divisée la famille donc famille ekoi lokola ndako ezalaki na fondation te chacun pour soi, Dieu pour tous. Mutu tout la mwisi ya zaza na miniti oyo nazo bete la bino li solo papa na bango azo se retrouver pa ndeko na mwasi papa na bango azo se retrouver pa ya ndeko na ya mwasi ok au moment où je vous parle la fille elle est tellement tombée. Je ne sais pas si elle a une dépression ou une nini. Mais elle-même, elle dit que non, elle est déprimée. Elle n'arrive pas à croire que sa maman peut être à l'auteur.
Elle m'a manipulé toute ma vie. Toute ma vie. C'est ça qui me rend triste. Moi qui croyais que non, je faisais des choses à ma propre volonté. C'est pour cela la famille de papa, maman, Dikina disait à tout moment, yo, bacha on a kisi, yo, il disait à tout moment, ndeko na bango ya mobali, maman, même un simple 20 € pour que papa cadonne ou donne à sa famille, papa doit demander à maman. Si maman dit non, c'est non. Si maman dit non, c'est non. To vivre ndenge wana. Du coup, mon père ne veut plus de ma mère. Papa lingi lisusu moi c'est alingi lisusu maman ya bana te ya bambula ebele alingi lisusu te. Bandeko. Na fongoli moi parenthèse mukie. Oyo papa na bango confirmé. Ba poto muli ba poto wana ba mère malou, ba poto ya kalawana. Le monsieur avait déjà une femme. Akitaka Kishasa. Tango wana penda soki muta wuti poto aye, seke penza aye. Bandeko. Ko kita Kishasa, ko ya, ko bosana, moi so bande ko fanda ne babota ki na mwana moko. Oh, elle a déjà une grande fille aujourd'hui. Donc, mobali, loko la pe à l'époque, pour muta mata poto na mukanda ya mutu ezala ki lokote. Alingi mama na bango na Kishasa, a sali de sorte que azwa, babenga oni ressemblance a mukanda, na kolinga, na kobalaye, na komeme na poto, na kobanda konuka ndenge nini bakozwa ndaku, babanda kofanda. Donc mobali alongwa ki poto en tant que homme marié, azongi en tant que homme marié avec une autre femme. Nzoka. Maman na bango azala mutabakisi depuis Kinshasa. Depuis Bomouana. Oyebi ba famille ezalaka soki likambo babengi singanga. Vous vous rappelez encore de ba famille là wana. Donc ba kola na banganga, ba mesana na banganga. Donc c'était la vie, leur vie, la vie de la famille de ma maman. C'est comme ça. Tant que maman ye poto, bisoto botami. Donc na yebite a continuer na yango pona ko sala nini, ko yeba na ko manipuler bato nyoso baza na entourage na ye. Bandeko. Balobaka, quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. L'élo, le soleil a apparu dans la vie de notre fille, dans la vie de ses sœurs et frères, dans la vie de son père. Mais malheureusement, famille ezala ki soudé na miso bato bandeko. Et koyo kansa, monima ya nini ya Saddam Hussein. Et koyo kanisa, je sais pas quoi. Na minute mukie par terre. Ndako ya munene wana. Oh mama zwa, ba fandaka. Oh ezala penda standing. Et sika ba camarade ba yaka muziki. Komela kolangwa. Et sika donc azara na fierté. Ya koya kolakisa ndako. Ba crédit epai. Na ba kombo ya bana. Yaya. C'est resté seul pour la maman. Et puis na minute choyo. Nazo beta li solo, maman na bango, santé penza, ezalaka li susu malamu te. Depuis ba kanga bonganga na ye, depuis ba timbela mabe na ye. Maman, moi je vais me retirer un peu. Je ne vais pas avoir avec ma mère. Comme ma maman, elle savait tout de moi. Tous mes amis, elle appelle au travail, elle appelle partout, elle veut me parler. Maman, je l'ai bloqué. Maman, ba bloqué maman na bango, na bisika nyoso, na téléphone normal, na Facebook, on est Instagram, yaya ba bloqué. Donc maman n'arrive plus à prendre contact avec ses propres enfants. Maman zoko kali susuki. Yango ana lobi, aidez-moi. Je suis dans l'angoisse. Mon cœur saigne de voir ma famille éparpillée comme ça. Maintenant là, tozo luka. Donc tozo ne fils kendaku poto yeba na kosangana ngai papa na bandeko na ngai. Franchement maman Dikina, si je vis ce que je vis parce que je me suis donné à un certain moment pour dire que non, ça ne va pas. Je comprenais moi-même que non, il y avait une ça ne va pas. Na tout dit, comment tu comprenais qu'il y avait une ça ne va pas? Ah oui maman, à travers mes rêves.
À travers mes rêves, j'étais tout le temps poursuivie. Il y avait toujours, donc je ne sais pas comment t'expliquer, mais moi-même, je peux comprendre que non, 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 Yann, ça ne va pas. C'est pour cela que j'ai pris contact avec ma copine que je savais qu'elle était vraiment assidue dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'on est arrivé là où nous sommes. Si Dieu a voulu exposer ma mère, c'est parce que moi, en tant qu'aîné de la famille, je cherchais Dieu. J'ai voulu comprendre des choses, d'autres choses que je voyais que je ne pouvais pas comprendre. Et c'est là où j'ai compris que non, ce monde ici, à part tout ce que je peux voir là, il y a encore un autre monde que je n'arrive pas à maîtriser. Je vais comprendre. Et ça, bande konanga. Li solo na obete la bino esalemi na France. Esalemi na damba te. Esalemi na katako te. Esalemi na mbujimai te bande konangai. Ni na ba Congo na 10 secteurs te. Na luozi te. Esalemi na France. Si une femme est pareille, qui est capable, ya ko kanga bana na ye po a dominer. Siko moi sa boye. Soka za moninga na yo. Hein? Soka za moninga na yo. Bande konangai. Nous devons faire attention. Famille Kabwani, libale koufi. Papa lobi famille na ezala ki na raison. Et na beteli bino li solo ndenge mama oya longwa Kinshasa yaka poto. Combien de mabalo ekufa na poto awo? Combien de mabala? Yozo mona kakete, bana bakomi boye, mobala zo sala boye. Ya, mobali wana botile msuna bana basi misatu minei. Basi wana lemso bakota kanganga. Kombo na kinganga na bango bakendela kande bana na oke, bana na bazala bana soni, bana na yo babunga te. Ya. Nganga na poto awa. Mama ki kosala malaise na ndako nganga. Soki kakende betaki, ngana yo to yebiti. Bana basala enquête, basala kaka, basala ki FBI. Babenga na téléphone, là c'est le maître marabout qui vante ce qu'il peut faire, comment il peut arranger leur vie. Bande konanga, qui vivra verra. Beau liker, beau partager, beau s'abonner. Franchement, na olobanini, il y a rien de nouveau sur le soleil. Il y a sikezate. Mais des fois, elle monte au cancer. Ceux qui doivent na poto, ba makambo mususu etikala en Afrique. Mais yango wana toyoka makamba boy po pesa biso so mayele ya koyeba kete na tamwa na bokebi quand yani ça ne va pas causer la complication la vie faut osala makasi. Bisous, bye.